Ce que comme na niveau kangaka vie misapi na porte bon po via zo kima via ça son équilibre té. Da ana zo pesa conseil côté ya mingizile côté na lobi na papa. A ozo kanga vie misapi na porte. Oyebi misapi na porte ndenge swaka. Misapi na porte muta kanga misapi na porte bi paso esala na motema. O kanga ki vie misapi na porte bandeko so bomoni bozonga na ba photo na za na pansement awa. Akanga ke misapi na porte po ba welela ki téléphone siko na kati ya téléphone wana nani azalaki mingizi na monaki nani na kati ya téléphone wana les bazo welela téléphone mingizi a pété les plombs depuis équilibre na makolo eza bien TV alinga kima afungane ti porte misapi tikale mingizi la kanga porte bou via ganga lokola mwana mukie bandeko soki bozalaki wana mais to beti mingizi le babi via ganga moi ko ganga suka wana ba garder ba ya batu ba ye wana po misapi mingizile eni makasa kanga po mingizile oko bomela biso payete bongo yo yeba kiteke ndako no zokota ezalaka na mwasi kuna na kati obo tchaki bilamba mwasi bimaki piti bilamba mwasi bima na volonté à viete na yebi nyonso chokota na ndako wana omona kite lelo ko kanga vie misapi na porte bosko soki via sala ki crise via sa tchaki libaya alphabet concerne na stade soki sko via sala ki crise na kanda na sonde via ganga ki via ganga bandeko wika mutu kanga mi misapi sko porte kanga mi boum via ganga ba gardien ba ya batu ba ya bata sécurité via kanga mi misapi olingo bomaye mingizile tika ya kufa na mort naturelle biso toza na besoin na ye bongo yo yeba kite siko tchaki makolo ya faut subir conséquences soko zotambo na muyibi na magasin ya leba okanga bino ye pas associé arobi ma complice ya yo yeba ki muyiba na kata ndako wana oliko bi ma complice tendeni et comme il est le show biso ko to se présenter peuple congolais olingo boma vie bandeko linga boma vie kanga vie misapi na kata porte via ganga souffle suka batu ba ya histoire vraie yo bomona ki vie zekina ba pansement ye mta kanga ki vie misapi na porte pour na kati ya téléphone via moni makamu mingizile eza problème te okenda ko fouiller téléphone vie point yo kaza ta vie ndenga zana sentiment ici là et ko sila etaza mwana mobali ba yebisaka bino lo mobali so akomi mukolo olinga mwana mwasi ya mukie mais biso basi lelo soko to koli mobala mukie za mwa pasi ya lobaka ba jigolo to zaka na bango na poto oyo bakanga misu akolala mama mobimba ebiteke mama wazo lala ko bota ye bakanga misu likolo mbongo ke ba jigolo to tikela babe ba mababe mama mukolo ko ngana longola ko kaleso za mwana net na boto mama zo mwana budumba mama na un jour okene mwa dibana no simbite mingizile okanga ki vie misapi na porte o comprendre ce que dossier ngo onga na yeli lelo okanga ki vie misapi na porte boyo yeba ki te vie comme neza Cobertos abeta nyonso dunda nyonso lelo yo ko salo choqué oza choqué na ndenge ni abisi mutu kana mutasomba ki ngo vie eza na ngo yote vie osalo kama kamu pa bare mutu kana bo mona pesi joyeux anniversaire ya vie au cadeau te mutu keze somba me pa vie mo ka pesi ka matalana pesa nga na miso bato azwi mbongo somba la vie mutu ka api boyo kanga vie mo ko somba mutu kana bi pesa e ba ko kamo ndi na zolo ba makambo o asombela ki vie mutu ka cadeau ya nini cadeau busala ya bolingo so makambo na bolingo eza bien soki mutu aza paix azola la bien ya ba piscine kombeli au kilo favoriser ba piscine témoin nga fefe no Hollande mingizile ba piscine komi kilo mingizile dinda na mai journée mobimba kasi yo linga ki piscine yo boki ko suka na mai cantine neti biso ya mikitisa linga ko zana na vina ya passe piscine komi ngambo lata mayo dobe dinda na piscine sukula ya ndako na ba tikela yo te favoriser na bilanga ya lamuka na tongo zwa rosé ba fleur kendo ko rosé ba fleur mama ndako ba tikela yo toza na biso na ba via ba cantine to suka na ba via ba cantine bolingi ba vie moko ko envia ka bato on via tata bato lelo ba tikela ka poste si porter poste yo ko mokanga vie so misapi na porte boyo yeba kite ya za Cobertos sa dunda nyonso ya legi na nyonyo boyo yeba kite tali etate makambo wana etali tayete mama riva ça la très attention yo pe fona peso kombo ya Londres c'est mec motema mabe c'est mec yo moko na bakati famille oyebi ba problème eza sérieux soko bolina rotanda bino awate c'est mec ça la très attention
yebisa mwana mwasi oyo azana no avenir na ye mingizile kokosaka ye te kwa kokosaka te fo lobaka na ye vérité omoni ya na ngai ça sali vie belé omoni yo pe fo mi luka vi na yo soko moni ça va pas boma libala yebisa mwana muninga yo po boti bana basi yo po yebi na famille no yo meza oyebi semeki na famille no yo meza yo po yebi côté no na ba bordi côté na close oyebi déjà naza mabeti naza mabe maintenant que non a cadre conseil semeki à Londres yo po yebi côté no mabe zali mi balé côté no bana mbo mi balé mabe zali pesa ye conseil mingizile il y a carrément même pas 10 ans il y a carrément même pas 30 ans bon ça là très attention surtout na sepelaka no tamukete moni yo na sepelaka na te nazo ko ndem ma pona ko panzo awa nazo ko ndem mawa poso na beti biloko no yo na mawa na bakamadi ba okimona soni to be ngo mvutima to be ngo kindoki semeki silama silama machia ezali à part ça na lobi vie oyo vie ko tali ba musique surtout ba Bercy ba Zénith oza na concurrence osa na motu te vie so beta musique si repose toi bino ma belle mino ba misia ba congolais bo yé ba kateke ya moment ko kina arrêté ma bena mino ndengo wana mingizile botagaki mingizile zalaki ayo ko mamna ocholoba eloko mona lobi mingizile banda bandeti na suka eloko afo ezato ebi tout na lobi za vrai boma libala soko omono boma libala te tikala wana vanda wana mais tu fermes ta bouche bitumba te menace te o memi na ba merinio sona paraforce po ba mona kaka yobo po yo moko yebi e mwana na kimkono ko ba makambo na kanda we répondre biso na kanda po makambo yo zo mona na kata motema na kata ndako no biso to yebi te mais mana zaki na ngo courant dès le début que zo souffrir yango yaki na vidéo mona kanda silika na yo mais biso ndeko bomela biso yete papa yo be buzoba no eleki sala buzoba no papa mais yeba rapé et si ko kende ba ko juger yo o salbe ma be trop na mokili ya maman mon papa na bien e ko za mission moto comme na so papa ko bon no motema te o ko no ta pasteur papa yembela ta nzambe te likamuni ngo papa o ko changer no te o ko changer te vraiment papa oyo yango o ko bon na motema te papa bon pe motema o ko pe papa lo ba koko bazoya o pesi biso pe sengo papa ozonga ka mingizila silika ovanda na live awo binisa makama mabepwani zana dignité et beaucoup fona bonheur na bino papa nous ça nous commence à nous foutre la honte hein. C'est vrai hein, papa ça me commence à nous foutre la honte na kwa ko tomboka ko loba français o lele na kinga mwana nga awat aya défilé mwana ezateka linko ya te papa buzoba no ndezo leka banda mwana ke bana bakenda ozo changer te buzoba kaka ezoleka bako ya te ozo poso ba na cercueil linga ba vivant boy po baza prêtre ba pa na yo mais papa tika ta buzoba mukete ba yebi ko linga bango mingi bango pe ba linga ko mingi oya mannequin na ba o mususu oya ya ba ingénieur mi bala mobile Mourinho Sampiro ba linga ko makasi baza na papa ba ko changer ta part yo puis baza la fier na yo mais yo moko papa ozo changer te si connaît na ba bombi oyo zo ya o mikolo ba bombi ko ya est-ce que ceux qui bana ba yo ko se pela sud ba mona papa so continue bêtise tala Mourinho ndenga komi tala Sampiro ndenga komi tala benga ba bana kitoko tala oya maneki ya tapis rouge siko makambo macheo na ngo ya makasi o papa po le no pesa ka mise en garde papa bobongisa mingizile yebaka na ko bongisa puis yebaka soki likambo yebisa yana bino mwasi soki likambo ko Olivier oyo to ko bossa na ke yem tsali mabe to ko lapide bino donc ndenge boyaki na kati ya famille ebo kota na lupango na bovanda boyebi ki yasaki musicien bo sibir nyonso e comme te vi onenga komi boy na age komi na bo bando ko meme likolo en tout cas quand ngam na yo sa famille na bino oyebi ngabe bino na finga famille na kotela ka viana asala mabe asala malamu na kokotela ye yonde mutu falo réfléchir pour vivre comme na 80 ans boyo ça c'est le biso crise to linga te dia ça la crise to boyango mingizile ou bien kangi biloko kei ou bien tu fermes ta bouche au supporter vie et oyebi sina bande ko no basi bakanga minoko na bango bango bayaka na royaume na biso biso na royaume na bango te pe bayebi royaume na biso dès le début les royaume na biso ezala
bonde ko tala royaume na biso boy bo tala boy bi ma solo ya royaume wana le bo tchema ko na kata royaume vous allez subir les conséquences ceux qui le consomme te même qui bino bo supporter le consomme na bino pesa na bande ko mususu andimali ya bikedi na ndika ki ala na kimia comme bino bo ndimaki bo lia soso na ba frites ngombe na pomme de terre nyonso jus d'orange sirop bolala kate boko lala te c'est comme ça les contrats c'était comme ça va finir comme ça oyoka gisi tu ozala kuna na masina kuna na suka oyoka gelo kwa ngoti wono no kochi kuna te oyoka ngoti kawe osibira ngolelo oyoka ngoti oyoka kiye bakula ki kominyo wana yango yakabaka liloba kweya na mai yambula na mai sobe ya he eza makambo bana basaka mbelembele mama elanga langa mwana mama okolela te ezala wana tikela ye mindondo linga ye doucement attention civilement azana ye na mbongo yaya linga ye doucement likamunini yaya kasi le koso mtisala bongo le koso si tu es le koso si tu vas finir comme ça si tu es le koso ah oui yaya Boulimo boyemba visa ya bolingo ezalaka wapi yaya visa bolingo ezate tu vas subir pour les meilleurs et pour les pires kasi disika bokende kuna baki pour les meilleurs oseka ki mukolongo pour les meilleurs et pour les pires on dit que subir les conséquences là on même qui kuna pressé baki ndo tela bino pour les meilleurs et pour les pires mutala tu soutane liboso na bino et puis kozo subir des conséquences meilleurs et pour les pires yaya kuna pe meilleurs ezate pire na pire meilleurs ozwa bino ndako na biso kuna meilleurs ozalate meilleurs ezate kuna pire na pire na peso kangake misapi bongo obanda ko lobisa ye mwana ndenga komi faut pas lobarater avant di na kitchen na jardin na ye azuma ko na tina na dikola ba mesa na ye azomela ba champagne na ye azosala ba délire na ye alati lamba na ye bache babale ache babale ne na pochi aza tolo polela zo ganga na lupangu ndenga lingi mama soko kokito kei okutaki lupangu ne wana ezo loko changer na vie na été au moins tu y a une musique et bête magitoko ozala kite batma oyo ko na page te yo ko batma sala banaliste que ozala ki na musique et leki kitoko o matiki na podium te oyembi na suka mais tout ça va bien quartier la terre voilà etalio mais likambu kaka yela yende ti yebisa famille na yo lo kosom te tindi bango bongo likambu nde yela yete a bon attendeur soki likambo yeli kanga muna wa pour la famille na ngalo pe to yebani bien bon mingi zile ngalo to yebani bien bon na kosinga mingi zile ngalo to yebani bien ko ça va sembler ndenge to yebani usana muto ko kana tenesh ko na ngazate oyebi azate que si yum to ko tsaka vie esprit mabe ke porter nga plainte ça rayo ti mingi zile pour papa na volonté na ngai na volonté papa o go porter nga plainte te papa qui porter nga plainte le kuta mingi zile papa vandika ba porter nga plainte le kuta yo c'est toi nga papa soto ndo bengana mingi zile oyebi nga papa ndo senga papa mbongo neti be téléphone nge kufi na osalika tout bébé sangana papa osalika ka tout bébé sangana papa mon fleurir nga bande ko leka pa santa gazadite nga bande ko benga maman papa yemo na téléphone papa ina na besoin téléphone ezate nga ndo benga papa yemo ko moi papa siko yemo ko mona ayebisinga kaka na bengi so na bengi papa lolo papa na téléphone te papa bisinga ke pa Lambert mona ke tuna Lambert mona ke so tala liboke papa tinenga yambongo donc banda moi soyo oyinanga le papa pesa nga pesa mbongo te papa pesa na nga mbongo papa ala mwana o ako kende biso famille ko chikala donc papa nga za na benga su papa te papa yoga message na benga ko lisute pona moi wana papa yobo komela nga sute pona ye papa kinga sana yebiti kinga sana yebi wana papa na nga pire ngai via mon fleurir to benga na téléphone tika ke message ngala saka na ratin ngasa na piaka ba ono so baye bangati soki piaka ko tinga na banda pa héritier
président awa ata lipe eza te na ndako oyo ata lipe eza te so na sisi epe héritier nakepa wa nde toyokanaki mingizile na podium te esali wimo omoni onte ndeke omoni ndeke te esalima l'époque bamiziki obeti banzembo akala ve obeti banzembo akala na leli yo mabe yango omoni mingizile ayoki kanda alingi arevise makambo boya nango na familiale ya mabe tala ndenge anataki na concert kanga mna timbelenga bitala alingi bato bayeba ndira lingi na ete ndinga toyebi siko kolinga onka teneti babondela yo moni we kende nonga kanga bilono kende boma nonga libala nguti pozo kase bazo kumiso ba bondela so zo no rete boma na libala so diso za artiste oyemba boma ngo boma na libala qu'est-ce que tu fous là-bas so ba 20% bolingo yo na 2% bolingo 18 babomba vous avez bolingo kuna papa bisote c'est la vérité papa zo vanda kana vanda kaka yo siko muto ba choka wo vanda kaka o mungu kangele biso emisa ngo bombe ndakufa na sali demanda qui a fait les demandes ici paradis bona moni demande moko wana sali demande mama demande on zapona yo za nani zo leka vie ngamo ko mwana nena zao demande nous zapona nini makama mingi zile mutoko cha parole zate kanga monde no abandonné na 600 mutoko cha parole pa mingi zile taza moi sa papa la ngati bobo yebi honte bongo mata bo finga ngamo no finga te bongo no finga na tseka ba vérité bomo no libala soko zoko kate kena pour libala kuna sala ngo petit boko boza 3 mbanda na famille pour moi na okede mingi zende azala yebi ngende na yebi mingi zende na yebi mbanda mkolo na mbanda mukie na yo moko pe pebi na biso et bien ça royaume parce que tout ça to bomé té aussi non quand tu le petit tu vas subir les conséquences to ko bomé pété azaïmer après ça la bongo mingizi la koli mama kamsu pa zo yeba susu te ko kole salibo ko kole sengi bongo azaïmer quoi ça nini so azaïmer zo senga ye bongo so ke kachaka zo senga bongo to ça siko nini kende ko porter kachaka plainte biso tona problème na binote e kachaka ndem kolo makambo bo porter plainte yaya e kachaka nde eluka makambo yenga na te e kachaka lingne via kola te e kachaka boy ne via kola siko to sandeli abona tande na bombi ya makasi ba mingi zile ndebo zozonga kisasa bongo toka likambo te na bendo matoi bo lexa nga elega na kunzulu pe baye bate o bango baye bate somo elega na kunda lupe somo mamutu mususu baluka makambo na pesa bango conseil na privé mais lelo bazo ko lapide kombo na nga bazo tala bata réseau botika kombo na nga ko na tino papa na nga pose bata réseau e le bo pesa na ba explication botika kombo na nga na lingi na nga te na kombo na nga na bona nga bata ba réseau aiza libanga na molili yo moko soko che aezuyo na boyi na nga be exemple na kombo na ngai na lingi na ngai te na boyi botika vérité nga na yebi na motema na bomba ngo bo pousser ngai te na ko bimisa ba vérité wana bana bata ba réseau botanga kombo na nga te na sala mutu mabete na beta mutu musinzo te na yiba mobala mutu te na kaba mobala mutu te botika kombo na ngai na lingi na nga te bata ba réseau na boyi mutu azo boya na ye yango so bozaka na ba voice ona osenga mino ba pardon na makambo ele kaka bo tchana binote ozo zela ni pocha na lingi kombo na nga na exemple te na boyi ana zoro ba mukilezo kana bona nga botika nga ba kombo na nga bizana zape na doa ko boya za kombo na nga na lingi na nga te bo sala ba makambo bino o sala 8 si la raté wana makambo sala 8 ka bolobela mais vérité bo yebi ngam na yebi vérité na vandi ana vérité na nga bo mona sina fondi caméra na ko ba makambo so leka ya 8 mois passé na lo ba raté donc so mutazana nziana mito bo ngati bo benda na singa na bino po le bo zo benda nga na singa na bino na ko ya mabe nazana loko bo chela ngate awe ko sidi sanga nazana loko nazana ngane loko te na bino nyonso na raison ngane mutu ebeba ko leka bino nazana ngana cerveau te cerveau na ngai simba me pa kingasa ni simba me pa bijou et simba me pa red cerveau na ngai ngamo mutu nazana me cerveau simba me pa batwana et pa ewaso bo chika ngana bona nga l'exemple na bo pesa ngai te on naza mutu mabe ngai na salaki boye ngai na salibi nana tindaka ba voice c'est pas la leader des news bo chika nga exemple na bo pesa te makambo na nazalaka te na lingaka pe ovanda la kiti te je veux pas na sala vidéo une fois j'ai sauté j'ai tracé ma route bo karape soni faut voir la honte so muninga lingite bo pusaka muninga na mabete
pollen na otema mutu po betanga zate mutu po kanga singa zate boyebi pe bien so pe na komi bébé lili na détruit bana bino muto sanga loko azate bata réseau bo tu kopesa exemple na nga na boy na ngai nga na ekolobela makamba papa mon fléri nazala ba matière na musu papa nzeta fufu na boy na nga makambo mne sali 8 mois inani bozo kel makambo ya sala ki boy mwana ba voice banani ngam na ebi vérité wana na vanda na sengela ka ngope pardon na sengela pour bolingi te bo tu kopesa exemple na nga naza camarade ya mutu te na boy na nga na boy a bon attendeur bo benda matoi na lingi te naza ingrat moko te pa mutu nasali ingratitude moko pa mutu te donc toza pe ba camarade te on n'est pas la famille comme bino boyebi kozwa lien famille te ke famille ba botama na nka mama moko te za mutu okute na nzela boye soko considérer asa famille na bo mutu pe okute na ko aider yo a famille na boyi na nga nazala ba souci na nga mami na nga lobisaka nga susu te mami na nga kangi na nga kanda na yebite mukolo ko lobisaka nga mukolo nini na yebite na boyi na nga bo chika nga na ba exemple na bino bo chika wana zenti bozo poussenga mais mukolo nga na ko ya boni bozo poussenga boy bato ba kanga sundoki ba Chantal mwana mabe Chantal mo mais Chantal zo sanoka vérité na boyi hein lisolo na nyoso ngam na yebiam masolende banda na Suisse na ndenge lelo bozo potana na ba 9 mois bo pesa exemple